na bande pe obeta bale tant na zo beta bale eza na mamwe komelenga na vie et moninga mo ndeza ka joueur ayete master pe sanga botino na za match lobby na kina na préparer lobby na kobeta match na ju botino na obeta na bale na pesier pendant que na pesier botine joueur obazola nanga ba yebi makambo na zoloba donc en vrai dire babeta kinga masasi ya butu oui et que les 2 jours manifestation nako makasi na banda ko confanda te et ça qui juste na niveau FS papa soko monaki na biso koto nyonso poli dona simanaye batie bilo momi ba eloka ba maki ba bulu mo loka ba maki de so kaka Amerika va koto nyonso comme on l'a tali puta na K15 soi-disant église moko boya mama prophétesse avandisa bango kuna pendant 1 mois na 1 mois basaki ba cérémonie na koka kokende ata na espace ya 100 mètres te na ndako pourquoi parce que l'espace à 100 mètres na kokota mbola te pona zonga na ndako na ebis église na nsambe apone sikol nzamba lola aoki no bigi sega sikol na sambeli pona ye tant na simisika ko prier na ebis ndongo zaboy nzamba bikisio. Shalom bana Ozana kombo na ngasi ya Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi na ngai koteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bande kozwa kaka toujours barefi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport na nga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda ko sala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamona nga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalinga kina remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi ba pesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Remercie la sponsor la bise officielle et l'anima sponsorisé Bisson, bonjour mesdames,
messieurs, bienvenue sur votre chaîne Chemiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous. Shalom, shalom, bandeko nyonso bana nzambe oyo bosepelaka émission grâce à Dieu. Il y a chaîne Nabino Bolingaka, chaîne Nini Ozali, chaîne ya Chemiso Télévision, bato nso bapesa un combo chaîne ya Bravo Jésus. Nzambe alola pambola bino belé ainsi que nzambe pambola notre président ya komba chez Mukadi, maman Lidi Mukadi ainsi que toute l'équipe ya Chemiso Télévision et puis sans oublier encore une fois que concert na ngana na komba wichi ainsi que la prophétesse Elohim Maombi qui Dieu bénisse abondamment Eliache Mosolo Dini Jam Mosolo ngana bengi bongi sala nga bien je crois lelo après avoir kokunda papa Thomas je crois musali zongi et depuis merci na bandeko nyonso ba ko contribuer ko benga ko encourager en tout cas nzamba pambola bino vraiment na bosete papa Alain na bosete maman Gisèle Kabasele que Dieu te bénisse esika ozali nzamba lola mona pambola bino belé vraiment esika bozaboya tellement belé nzamba bino. Je crois que l'autre Yambi un grand homme de Dieu, je l'aime tellement beaucoup, toujours bataille partager, toujours attendre et on me capé côté ma mne évoluer. Je crois même ça à chaque fois sur bon ngai na Yambi moto na nzambe, c'est-à-dire dans la considération na épée na ebiki et puis dans le témoignage na. Moi na yamba n'importe qui donc je crois les lois encore une fois, tous a vraiment le plaisir au yamba c'est qui moi yaloba el ngami ba benga pasteur mais ngapona na moni aza apôtre Guillaume, tous en a quatre plateau et vraiment vous allez surpris parce qu'il y a Nassima Naï parce qu'il est en train de faire des choses où il se tire apôtre aller partout prêcher la bonne nouvelle comme ça batou bailler coller à Yesu de Moussala où vraiment l'homme de Dieu a vu en haut et puis à ça en tout cas ça mais vraiment à mon papa m'entend fongola Moussala Naï donc merci beaucoup je vais te quitter directement la situation shalom l'homme de Dieu Shalom papa Guillaume oui boni Zamba Sabiso grâce vraiment Grâce. Merci encore une fois que mon carte plateau na biso ya Chemiso Télévision précisément l'émission ya grâce à Dieu donc ngolu ensemble d'éviter émission autant yo le kaka. Tango pona yo quels sont les messages ni ko lo bala biso pe quels sont encouragement ko pesa par rapport émission ya grâce à Dieu. OK, Nzamba Pambolo Mosala Nzambe. En tout cas émission grâce à Dieu. Et c'est une émission où ils ont béni. Amen. Alors ils ont béni et puis partout, ils ont félicité Bino dans Moussala. Moussala ils ont monana, ils ont témoigné Nzambé et en tout cas ils ont contribué à l'accord du Christ. En tout cas pour la Pambola Bino, ils ont bateau pour féliciter. Amen. Vraiment c'est très important. Donc ils ont émission moi qui tourne makasi. Merci beaucoup. Papa Guillaume, je crois soit temps que tu prier pour prier pour tout bande émission. Ok, to sambeli, tendre pète au pamboli, tant oyo, ma onzambe, ils la béni, grâce à yo, faveur, nous aliko, biso, pambola mutunyo, soit zolanda biso, nanda kunaye, na libota, na katsa mutuka, na kombo yesu masia, ki meza alikolo, na biso pelikola, ma bota ya bato, soit zolanda biso, na kombo la esto bondeli. Amen. 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 Je crois que moi, on a plateau, tous donc, la présentateur et pasteur Guillaume, et puis, il y a aussi un frère, tu évites de découvrir, à un nani, à un pasteur, à un modérateur, à un chanteur, tu évites. Je crois que tu découvrir Nabino directement ensemble Nabino. Papa Guillaume, l'apôtre Guillaume, moi j'aime ça, j'aime Nabino apôtre Guillaume parce que c'est ça va te bien ça monter. Merci. Et voilà, en tout cas merci beaucoup. Tu évites tout le monde, vous accompagner dans des Corée-Mobile, tu évites l'équipe et aïe pourquoi. Ok. Donc, Ndeko Mobali, Nzamba Selaki Makaminene, c'est un berger, comme a commis berger dans l'église. Azana témoignage ma casse wa kuta na ngola vinaye. Ndé ngwana témoignage na baki papa pour na ko édifier bato mosusu et puis pour na ko édifier corps de Christ. Na ko bomba témoignage na ngate. Ndenge makamnilo Nzamba Selinga pour lelo na koma berger na koma kusalela ye. Alors bazaba o ba osela Nzambe mais azana place wa huteli na makambo akuta nango. Ndenge ayaki na église pour akutana Nzambe lelo akoma lelo berger famille na lelo ba sepela et puis bato ba sepela donc yangwana abaki akobomba témoignage te alors soki Nzamba zo sala makaminene il faut vraiment kokumisa Nzambe pour et encourageaka Nzambe lisusu asala ke su ya minene na ba vie na biso et puis bato yo bazalaki désespéré bato bazalaki na ba problème bandima solo ke Nzambe asalaka grâce na ba vie ya bato o bazondi melaye et donc c'est ça yangwana lelo ayaki lokola po a témoigner monene na Nzambe
pour na ko édifier peuple nzambe. Donc c'est pour cela toye awa na isika oyo. Okay. Merci beaucoup. Je crois tout le papa Guillaume Marambo Alobi. Après, il y a notre frère, il n'est pas frère, c'est un berger. Berger, dans d'autres termes, mais aussi c'est déjà un pasteur hein, aspirant. Ouais, parce que, ouais, donc c'est un pasteur aspirant, donc bientôt, je crois, par la grâce de Dieu, à Oulongwa berger, et puis comment pasteur, parce que dans 5 ministères, berger a raté. Dans 5 ministères, tu as un pasteur, tu as un prophète, tu as un évangéliste, tu as un docteur, ainsi que tu as lié encore une fois un évangéliste. Okay. Donc c'est ça. Ok. L'homme de Dieu, Mbote. Mbote, papa. Boni. Qui m'ezali Nangola Nzambe. Vraiment Nangola Nzambe. Comme l'apôtre vient nous dire que tu as un témoignage, je crois, na olinga batu, téléspectateurs na biso, en tout cas vous allez brancher vraiment un témoignage de long et à large. Tout le monde peut bénéficier de grâce à Nzambe sali pour notre frère, pour les lois comme a commis, comme berger et na livre tout l'andaïe et bandeli et na souka. D'abord on s'est présenté na batu na biso. Sokomo na yo auparavant parce sokomo tata botio tant misala ngu bandi wana ozali na kombo nini et puis après conversion na yo ezongeli kombo to babatse kombo c'est ça c'est qu'on fait les témoignages vous mettez biso comment vous avez na Yesu na parcours na yo. Oui, merci beaucoup papa. On a ton pesinga ina témoigner grandeur Nzambe o sala na vie nanga et puis azokuba na ko sala. OK. Bon ils ont vraiment un témoignage où il faut épée sabatou makasi pour la ressembler et surtout église corps du Christ. Pourquoi? Parce que makambo na kutana on a vie, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que Nzambe aza moto oyo afuta kabato balukakaye. Amen. Alors que avant tu bandais quoi une église comme d'habitude. Pourquoi on a dit comme d'habitude, ils ont le col la moto sombi et la masika. Alors là, tu chaque fois parce que les qui a sombi là-bas, ils ont régné. Ils ont qui ont une église. Au Balobakaza, le Colombo, on a 4 morts au Libanda. Alors que tu es vraiment Christ Jésus m'a la monté. Et pendant que tu es l'église, à ce moment-là, na bande pe obeta bale. Dans la obeta bale, ils ont mamoué comme l'enga na vie. Na mi PC vraiment Moussa Nzambe tantôt plutôt église, tantôt que obeta bale. Na na ebe quand on a un grand joueur. Mais pendant que Nabanda Kobe Tabale, il y avait un jour, Tobeti match Sili, dans son IP Nanda Kumalam. La Fandi, et Mouninga Monde, c'est laquelle joueur a été, Master Pesanga Botino dans un match lobby, n'a préparé lobby dans Kobe match. Nabisie ça va, c'est dans la Pesao. Dans une Botino dans Tobet en emballé, n'a Pessier. Pendant que n'a Pessier Botine, Makamba Kende Bossa Nango n'a évité. Mais les joueurs au bazola nanga baebi makambo na zoloba. Donc en vrai dire ba beta kinga masasi ya butu. Oui, masasi ya butu. Ba joueur baebi mam na zoloba o ba joueur ba utilisera. Na PC ka botine, geste op sa botine ya ki na botine. Ba betinga masasi ya butu. Mais pendant que ba betinga wana e ko le ka 2 jours manifestation na ko makasi. Na banda ko confanda te. Et ça qui juste na niveau FS. Donc pour na fanda et c'est nga bachina nga bilamba na kiti banduka nga liputa pendant que na la nebe que nos grands joueurs mais Nzambe na bande au chef vraiment la première position te nga la ndeko privilégier makambu na ngai pendant tout ce temps là na souffrir makasi ba kenanga na hôpital ba besinga batonga d'autres médecins ba bitene ça besoin d'infection yango sali ba pli to bete kisi o ba beti kisi ba a nyonso na komaka na batonga. Mais rien n'est marché. Et jusqu'à tel point, moi, si oncle Nabi Sobiote, tout me mène à Massina. Vous savez, ce que Moutou a un état faiblesse, bah, comme me partout au Batmalingi. Et puis à ce moment-là, Moutou peut comme on dit ma partout, bah, comme me et bah, ici, en tout cas, na Massina. Et na Massina, bah, on me m'a dit ça, na K15. Soi-disant, église, moi, maman prophétesse. Et en arrivant là-bas à Massina, ma combande ko ça ba pratique ba ko pratiquer et ça ko correspondre té na maloba Nzambe. Donc bazalo ko ba tradi. Alors œuvre bazo sala et c'est peli s'appelle Nzambe et refléter à ta image à Jésus-Christ. Okay. Et pendant tout ce temps-là, on l'a pika mais malade les a ko s'empirer. Il y avait un jour na kanisa na fanda boué pantalon nyonso na ko fanda souté. Ba mai ba nini ba makila
et bah plus ça l'engai. Moi je croyais que ne ba na a na obika mais non bikate. Donc pendant un mois, la souffrir, famille etali, famille continue passi, libote continue na loyenge, bon comprendre te ni ne comme moi na biso, d'autres gens qui d'otali ça oté ba kene déjà masina, pour ne pas maman prophéter soi-disant, mais ba pratique ba bande ko sala et ça en dehors à Jésus-Christ. Et à tel point maman na papa besoin de kanisa habiter. Tout y a na lemba. On a lemba, il y a une église na komba voici l'agneau. Ozo kambama et papa na biso pasteur Guillaume. Na lemba avenue Bangame au numéro 7. Juste une référence il y a hôtel Béatitude. Pendant que ba na ngawana et zala pe papa zena matadi et ba mikona papa zongi. Kozonga papa zongi ba na ngana église. Mais côté basala ki na kuna makambo bande ko marcher. Ba benga ba prophétesse mais le lenge na ba bossa ba pratique et ça vraiment le lenge te bible zolinga. Tombe na ngana église papa bino sambela pona mwana lelo. Et nzambe obiki saye. Mais pendant que papa lo bambwana na pe na kati nga nzambe asala kaka. Et papa sambela pona ngai depuis ce jour-là makambo nyoso bande ko déranger ngai. Bambuma wana ba biloko nyoso wana yaki ko sila. Après avoir ko sila nazo mokano et puis décision. Ils dit Monseigneur la Yesu Masia. Nazo mokano ya otika mokili ya kola na Jésus-Christ. Et voilà pourquoi na ko ebisa batu ba kene de part et d'autre été. Parfois ba ko katoke pa mutu mo obi ki sabatu. On lobiko efanika na komba Yesu Masia. Amen. Amen. Makamno le beza témoignage na pesa batu elikia ton a réconforté foi mutu mo ko qui perdu. Qui andimé la Jésus-Christ à travers papa pasteur Guillaume. Nebisi kanga ne kobika. Et depuis ce jour-là, pasteur Lobaki, je vais prier pour cet enfant. Et Nzambe obiki saye. Et parlant Nzambe abiki sangai. Et pendant ces jours-là, non, la vie nangai, la vie décision. Yosé la Jésus-Christ tout au long de ma vie. Et parlant Nzambe Père au Salangangolu, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, na comme berger. Et libota langa moyeba qui est de part et d'autres exatés. Il y a des gens dans la famille, pas comment considérer ngai, s'il y a un problème. Na famille bon benga ngai na epe na sambeli na chepe kimia et libota na ngalo ba comment na confiance ya Nzambe à travers ya pasteur Guillaume Nzambe au papa la kisangai et puis Nzambe au papa sambela pour na ngai depuis ce jour là nyonso bande ko déranger nga parce que na kokola tata pantola jinte une fois na tata pantola jin il faut na zanga mupanzi et mona keboye na kofana ba mona na telemika mbamba ko na koti na ndako na kokako kende ata na espace ya 100 mètres te na ndako. Pourquoi? Parce que l'espace à 100 mètres dans le cocotam boloté pour nous en mais depuis ce jour au pasteur Guillaume Asambela pour nangai, Dieu a manifesté sa puissance et puis nga na bikaki et banda wana na habité il faut naser la Jésus-Christ na bomo inangai et le lope na libota nanga si un problème na sambeli so nous avons un problème na bondeli batu bazobika grâce ya nani ya nzela ya pasteur Guillaume Zambola kisengai. OK, merci beaucoup. Je crois banela ntojukolanda témoignage à notre frère Otiko Pesabiso, comment Azaki joueur Ndeni Muninga na ya joué Botine, Nzoka Poa Baby Saye, Olandi na bito na beta posteni. Na bando beta de entre temps na doit taper ailier droite. Ailier droite. OK, je comme on joue à Zomadawa 7. Zomadawa 7, voilà. Donc Boyoki, il y a une équipe en oui, et ça qui équipe en déjà non content comme équipe. Ah OK. Deuxième division na niveau à parc. Autre bana zéro après jouer sur na zéro après à stade. Au niveau à parc na deuxième division côté na ndako beta. Vous êtes titulaire. Oui, na c'est titulaire. Muto bo senga yo Botina, c'est-à-dire bon même poste et toi ils a gagné. Muto senga Botine, en vrai dire to beta na une équipe mon Afrique no tanga kombote et puis lisanga la bango baninga ne tondo beta na bango. C'est comme si déjà bande ko envienga pendant na beta na poste wana baninga ne bazaki ba ancien. OK. Ngana zaki nouveau et puis il y a une équipe wana déjà ba écarta qui. OK. Oui, et par là a profité qui la faiblesse que singa Botina qui mtia malam na senini na pesi. Donc c'était un peu ça. Botina zonga ka to rekena na ibela. Botine et ako zonga après un mois. Le na kabela ndeko mobu. OK, je crois que l'année de Bonabiso, il y a un bal, il y a lobby, témoignage. Le papa pasteur Guillaume, a bien comme la mort pas au samedi pour naï. C'était comment? Bon, normalement, le frère, famille, mon babano, c'est maintenant néo. Néo apostolique. Oui, bango baouti na néo.
bando samba na neo. Alors tant va samba na neo, pas la biso bayaka na séminaire. Adjoint l'angai pasteur Claude, bon, qui déjà a commis l'église, monsieur, surtout fond l'église, monsieur, à côté Bibois. Alors, adjoint en ça la cabo invitation. L'autre cabo invitation. Maman là-bas, on t'a une invitation. Tant une invitation, et puis à l'élo, token de prière. Na ezaka na lemba pour bon baza à moi policier. Papa na maman baba policier. Donc baza na camp Mobutu. Alors et au salake na cadre d'évangélisation baza ki invitation wana de bayo ya tant baye maman mutaki na bango. Baye sikoyo église. Tant baye église. Bon, koya ya kusambela ya famille, mo bala mususu mama kozala ndimi mais bala mususu bandimeli nzambe pena bien te bakomo ya pona pression oyo obotozo sala bango. Alors il sali que bazo église mais ko sambo bi kandenge ba nyoso banga na sambela kana sambela do ya bongo. Alors ko ya penza ko mi pese za kite. Mais abanda obeta bale. Vi na ye mobimba ayebeka ko gagnon na bale po bongisa famille na ye OK ba poto na bale. Mais yo sala kenga na yo ko sala voyage na kinaki mission ya ko fongola kaka ya ko bâtir na cadre de l'évangélisation na ke Matadi. Alors à partir ya Matadi tant na komi bazo benga nga babino mwana mama ni en tout cas frère wana ya ka prier zo bela makasi azo bela makasi en tout cas des aboyé ba ka pe sur église te wana pasteur na tika kinda zo pesa rapport ba ka sur église te mais il paraît na ka bakina pa nganga moko kuna la se nganga bio nganga de sala nzamba sunginga na yo zonga pe Kinshasa. Alors tant na zongi na commune église ba ebisinga na tuni ba ebisinga bino ba kenda pa mama moko kuna kutaka kenda mama sina okoti penza kuna. Alors mama wana bikisara ala razo bikisa ba malade ba sorte nyoso malade mama na bikisa. Alors tant ba kenda kuna ba vandi ba vana un mois ngala bi bon lokwa ba kekuna bandimeli nzambe biso to sambela te ba pesi confiance et pas ya ba tuana alors ba kenena no total résultat ndeni ni ozala. Oh, moni batu baza somme to na problème. Batu bandi oyebi se wabeta lisolo. Donc maman ba omba meme ba obetele lisolo, eza na mutu mo kuna bikisaka. Eza na mutu mo sala zo mutu bikisaka te, eza na komo webisa komo Yesu Masiya. Donc ba obeta lisolo, ba binde zamboye mutu mo kuna bikisa bazwa ba longwe na lemba ba kena tipa mama wana. Mama na zui azo internet bat makati. Avandisa bango kuna pendant un mois. Na un mois ba saki ba cérémonie. Papa soko monaki na biso koto nyo soit poli donc na simana ye ba tie bilo mo mi ba loka ba maki ba bulu mo loka ba maki de soka ka meri ka fa koto nyo soit comme on l'a liputa ba tie bilo mo na sima loka ba maki donc likam eloko ne komaki kana botine o muninga na zwaki ne aye ko tia ba yo tia bilo na kati ba botine comme la ba joueur rebelle total ango mo la joueur zo beta bale Nicolas zo ko ka suste on na nu asali wa baby c'est pas wa poste. Alors, azo koka soute aussi ba soute. Et ko sala, kuna place ba vandi un mois. Vandi un mois maman na zana ba sala ba cérémonie nyos. Ya na ina bisa batu ba landa biso, boke na bino pa imo côté. Ezana mutabi sa batu comme nega Yesu Masiya. Yesu Masiya azana miracle authentique. Oyo soki a koti na vina yo a changé pa kangol vina yo. Alors likambo yo le kawana, alors tango esami bongo et ça dit que après un mois, ba loki solution ba monité. De maman na bango, ce qui maman za mutumo zo ki dabino, tozo nga pa pasteur. Tant ba yé, mukola liboso ba yé, ba za jour à culte. Ba yé bona bisi avant d'aller souster. Azaki hôtel mo ba zubi lamba. Ba bilamba mo tozo na ba rideau et belé ba tie vimbi ba tie na kiti avanda. Avandi mais mo panzi, koto nyo sur pola. Na ebisi église na non sambe apone sikol. Nzamba lola aoki no bigi sega siko bato wabi amen na imposer le boko na sambeli po na ye tant na simisika ko prier na bisi ndongo zaboy nzamba bigi sio après 2 jours ba pota ona biloko ani so kaoki azongi normal même mukolo wana azora décision alobi ke akotika la lisusu ko beta balete aolanda Yesu Masiya. Alors Nzambe asalaka grâce Nzambe abigisaka de Nzamba bigisake yango wana esalike lelo akomi osela Nzambe kala mito toto sambe apona mwa berger aote ko se présenter awa donc Nzambe akamboliye
ba camarade ne bazaka na ba misu ba kufa misu ba bela mutu donc ba jeune garçon baza ceux qui a joué loko bazo qui ne ko influencer bango na bali bazo influencer on va kota ba simba mwa biloko alors na nzela ya prière oya nzambe na biso pona ko batenga mtu na bikisi c'est notre Dieu nzambe to sambelaka nzambe ya solo nzambe oyo toyebi akufa pe ase quoi nde abikisa ye nzambe na akangola ye en tout cas oui nzambe akangola ye nzambe akangola ye yango wana akoti na musala ya nzambe akomi kosala nzambe nde nazoba lobi dimanche ye mtateyaki vraiment lobi ye mtateyaki na église donc nzambe asaleli ye et akoma très important na famille na ye pe nzambe asali grâce et puis na temps wana vie linga beba na classe classe na linga beba mais nde nazoba ba sa licence oui asisi licence na économie oui mwana soda mwana policier na camp asisi licence ba policier bana bakoma ba brigade bakulu na ba assassin asisi licence yona ngi bisa batu pas Yesu Masia loko a regretté ça te amen pas Yesu Masia au père de l'autre le famille ba komi na sengo le famille ba komi ko sepela makambo yo Zambe asala na vie ya mwana oyo le premier salaki oyo lo ba salaki masasio beteke zaki prévia kufa zaki prévia kufa tango akeisko kokuta nsuna bato ba mandona babandi ko bakisa donc muto abetaki loko wana place asombelaki yango na bato ba ngeba longola ba kota loko en collaboration bazo sola donc bazo bakisa ye bazo bakisa mais tango akuta na Yesu mukolo moko aza na bondela pone 2 jours te mukolo moko na imposer loboko na yebisa na nzamba bazo bikiso kaka lelo liboso devant tout le monde devant l'église et tant na sambeli lobi ya ke 2 jours ba potanion se kauki biloko ba no tambole na nzoto ekati yango na Yesu asana bomo donc nzambe lelo akangole lelo nzambe akomisie ne siko azali gloire à Dieu je crois tout dans le témoignage à notre berger ainsi que son père il a en train de témoigner Jésus mamuni Yesu asali na kati ya nzoto ya notre frère nous sommes tous là le kumu ya Yesu ya bisoté alléluia en tout cas tout ce premier passage naé je crois n'a peut quelques 2-3 mots na autant la caméra qu'est-ce que tu peux dire na bateau ala na biso quelques 2-3 mots OK likamnakolo merci l'homme de Dieu pour na maloba likamnakolo ba bato nyonso bazolanda biso tika nzambe apambola yo ozana problème oezo lekela yo moto problème moko oluki solution tamboli ozui solution te yaka kuta na Jésus vrai nzambe oya biso benga to sambela pona yo 0 plus 243 85 88 17 579 Deli plus 243 85 88 17 579 Nzambe auzanga tena pambolo soki obengi tokosolana et puis tokozwa temps ya prière situation ozanga o AVC au problème na c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit toutes sortes de maladies. Je suis un apôtre, je suis un pasteur le kola Moussa Nzamba Ote Kolobawa église ezana veni Bangamelo numéro 7 so comme na béatitude otuni église voici la nyoba biso troisième parcelle ne bakoye bisayo esika o église ezali o ba jeune bazosela nzambe bana na yo mitwe beba ki bango ezana poto ezala wapi akomanyi lokola akomanyi san va pas moya yako conseiller yako maintenir ezate mais na nzela Yesu Masia akokoma pe témoignage na kati ya famille tika nzamba pambolo benga biso na plus 243 85 88 17 579 tokosola na yo et puis tokozwa ba temps ya ba prière pona yo nzambe akozwa lokumu tika nzambe akende ko pambola yo merci. Okay. Merci beaucoup je crois que na suka numéro ya porte Guillaume Yangwana benga ye makambo emoni a pas frère je crois au kambo za ngambo qui ko quand même au frère Zaï nango lelo akomi berger lelo to si sa licence na ye dia benga désorienté maintenant mama buzoba et lelo tamamie so ça en tout cas to comme na suka notre émission ce qui est so zonité to kozonga susumba la sima ainsi que na l'homme de Dieu l'apôtre Guillaume et nzamaza to pambola bino merci beaucoup bandi merci. Je remercie nos sponsors, la mission officielle et l'imam sponsorisé Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Mission Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous